Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien la famille. Coucou à tout le monde, coucou la famille. Bonjour, bonjour la famille. Voilà, coucou à tout le monde. Shalom, shalom, la baronne de Dieu le dimanche. En tout cas, shalom, la chantre na biso obayembaka boboto bondeko na kati na bandako na bino bandeko église catholique. Respect na ba chef coutumier na biso. Et puis, nous avons boyebi kande to pesaka bango te na biso ebele na toute tendance confondue. Boka matayangwana le sako bande konangai bolaike vraiment émission oyo boyo kango na bokebi nyonso partager émission bande konanga pona to yeba ba conséquences to yeba ba makambo to salaka bande konangai bolaike émission. Alors avant de commencer l'émission bande konanga, c'est vraiment ma première émission nasala depuis tout bazokufa tout autour ya JB Mpiana na tikala kolekate nasala émission mais na oyo ya mwana ya 27 ans c'est comme ma fille donc parmi banananga mwana âge wana pe azali bande kosalenga ipasi na ndenge to yoki nyoso ezoleka tout autour ya liwa ya mwana. En tout cas, je ne voulais pas natika les kabongo, toza on a bino to analyser. En tout cas, celui to mimana na combien d'émissions to mimana. Mais grâce mbizi kobo sanate ke to tiki yote tozo zela ba preuve ya liwa ya mama na yo na moyibi na yo wana tala moninga ninga kufibwe ba preuve ezo monana ya yo ba preuve ezate. Bande konanga vraiment ezali sango ya passé yango to présenter ma condoléance na famille biologique ya JB Mpiana ya mama ya mwana ya mama ya Océan comme on Océan et puis na bateau nyonso baza proche ya famille wana ba noko ba tante ba monyoso et puis na Jeff Ifongi oyo a déclaré mwana wana donc na ba dossier même si mwana wana changé combo mais boye ba ki na France son père c'est Jeff Ifongi. Donc, denga zawana bako contacter payer à kozalawana. Ce qui s'agit assurance et qu'on rembourser GF il faut payer à kozala parmi bateau bako rembourser mbongwana assurance loba ki yemoko abo ya kozwa yango azong selango famille ou bien atiamo na ba activité ya ba église. Voilà bande konangai bino yo soboyebi cause ya mwana na biso akendeki na salle de sport eza ba biloko bana na biso nyonso eza 20 ya sika eza très bien bana bazokende ba sport ba mama pe musu ya ba ashi na biso basala pe ba sport eza très bien na santé. Alors, tant que Zokima, na lobi nazo sala sport, pona nazwa maladie boité, pona na ya munene te, pona na sala boité, nga kufate, ba muscles za la makasi, nzoka ne liwa epodaka te. Tant que Zokima boye, liwa eyeli yo boye. Yango na bande konanga totika ka nyonso na maboko ya Nzambe. Pona yende mutu ayebi place to uta, yende mutu ayeba la place to zokende. Bande ko nenge tobota maboye. Mutumoko oyebisanga te lobaka ka sauf bano ba uta na mai ba sirène des eaux bango ba yeba ka place ba uta mais biso ba ko to yeba place to uta te to yeba pe place to kende te so to kufi so li felo so qui peut ezalaka so qui peut to kena paradis so qui peut ezalaka so place de repos en tout cas to yebite. Alors bande konanga kaka c'était hier to yokiki mona JB ba akufi. Moi, la kitoko ya JB 27 ans, bande konangai vraiment esali pasi na mawa autaki na sport kande na oyebisa bino azozonga na ye na ba vers 22h balobi côté wana eza quartier moko keba quartier moko ya kimia quartier moko bato bazalaka mingi te bande ko mwana biso akende koleka na quartier wana bande konanga to zela mo muke pona la kisabino ba photo ba nini voiture moko et outil balobi côté na voiture et kaka vitesse parce que ba voiture bele ba yebi ki côté na bato bazala na bango te surtout na ba 22h wana voiture moko et tout ti lelo bazoko ka ko identifier yango te bande konanga donc banda ba tout akiye ezala bato musu bazoleka ba moni ke mutu mobo ba tuti et puis ba musu bazaka so ba tuti yo voiture qui est bateau sima basui plaque
Mais même les bateaux sima bazo qui plaqué comme si voiture nous allait voiture et outil dans monde des ténèbres bande konanga pour ceux qui va voiture les okede ngai moi na ba tout aïe la voiture ma place à ba piéton ba tout aïe likolo mais j'étais là j'ai sauvegardé ma fille donc tous autres qui voiture na présenté que voiture est côté les matins na tiré moi na l'air na tiré à tirer likolo boye voiture tout aïe na likolo pe bukana été mais ils ont qui choc alors bato bazala ki wana bazwa ki plaque bazwa ki numéro ya plaque wana voiture pe kimaki mais tout numéro à plaque en tout cas ba interpeller ki muto na ninga kimaki ba boto la permis ba makambe belé wana ebele toleka alors bande kona ngai tilelo pona nazo donc ezali voiture ya monde des ténèbres. Bon, balobi ba caméra, bamsou balobi ba caméra za la kana. Bamsou balobi ba caméra za la te. Bamsou balobi bazoye bate est-ce qu'à 4 qui place ba piéton ou bien à 4 qui côté msusu pour na raccourci nango eza ba piéton te. Mais au second niveau que non pas ba piéton, il faut baluka musika. Côté ana na baloba likambo na yebite. À 4 ça pas ba piéton. À 4 ça pas ba piéton te au cas où au touti mutu osa condamnable. Il fallait s'arrêter voiture wana Ezoyer. Mais comment voiture wana kimi? Et puis comment voiture wana bazo kwa réparer en route ni bateau bazaki na sima voiture wana ba mona ke a touti moto ba monité ba kangi photo te et le côté ba de gosane ti mort moko mystique. Alors ba de konanga bino bateau boyebi ete mona mwasi kitoko bino moko bomona ye wana mona mwasi côté wana pema ken nani jibe abota bana kitoko. Mwana mwasi ye wana jibe côté kobota bana kitoko abota kabana ya kitoko. Voilà. Ye wana pe na papa na ye wana na papa na ye, voilà. Ye wana na papa na ye. Mwana o tango azoki zemi, tango mama na ye azoki zemi, bande konanga ndenge ezalaka ba contractaka GF Ifongi. Il y avait 7 ans passé. Wana GF Ifongi nano ami pesi na misala nzambete bilo mumboye biti lelo ezalaka to déclaraka bana pona ndeko mwasi azwa mukanda. GF Ifongi mutazali papa na ndenge tali mikanda na ndenge leta GF Ifongi ndazali papa ya mwana oyo akufi apportaka pe kombo ya GF ya Ifongi. Alors pour le moment akoko la changer na ye kombo mais na ba dossier na ye ato changer kombo ndenge nini pour bato musu bazolo ba changer ki déjà kombo ekola elobite ki o changer paternité exacte ke loso na longoli kombo abanza papa na ngaza susu papa na ngate photo za la mayele donc na ba dossier na ye ndega za wana même na ba assurance soko ezali même bakangi mutu wana soki bako dédommager bako benga papa biologique na ye ekozala GF Ifongi ye mutu akozala wana bandeko nanga. Alors bandeko mwana wana asili kokufa nazo rappeler s'il te plaît mwana wana asili kokufa bandeko nangai esali pasi na mawa komona mwana wana kufi boye mais eloko oyo nazo comprendre été et pas ya JB 2025 oyo et memeli JB makambo ebele est-ce que ezali ba réclamation oyo ya JB ou bien ezali kaka coïncidence JB auti kokufela maniata kufi azalaki diabétique na kati wana apota tutani ba memie na enda kufi auti kokufela oyo bobengi soki sule soki nani nazo ba kombo bien te bino boko boye bakara yeba uti kokufa ba likolo pe ba de kokata kata yeba misape makolo bakata diabète tungisi epe kaka makolo papa akufi mosaka oyo bomona ka mosaka soki bomona mosaka tikala les États-Unis diabète lisusu mosaka su diabète ezo tungisa mosaka na kisasa wana nde bomonaka ti ake les États-Unis azwi lelo mukanda na compte ya maladie nde bomona mosaka diabète Roger Ngandu pe ninga za wana alo bazobela moi ete Roger Ngandu pe diabète
Donc na kati wana ya jibe to éviter jibe so yemo pas za diabétique to éviter mais diabète eza makasi na kati orchestre na bango eloko nini babande kolia na orchestre wana eloko nini nganga pesa bango ezaka na sucre ya makasi o ezaki bato nyoso kati orchestre wana bazoke nika na diabète bandiko et puis zo mema bango na ba catastrophe ya osakanati donc bandiko to bondinga kufeli wana et ça va dire moko boye ezali pasi malgré biso ba bantu en tout cas to ba ke liwa naturel pour na biso faut mais za raté mais to ko to tali ba liwa wana et belé to mona ko eza naturel te parce que ba liwa moko mystique même ya mwana na e mystique même ya yemoko maniata o ya les boga akufa ki biso ezali kaka mystique ko tout na kaka boye pota mo pe ya gravité titile komao bande konanga esala ki passe alors bande ko mwana oyo akufi na bande ko yoka eloko nga pendo so sanga ipasi na bande ko ka bato bakom koloba ye chef ifonge ye ndengani na protéger mwana wana te ye mtu mwana wana yinda déclarer mwana wana mwana cousine na bande konanga ezana donc chef ifonga komika nzambeti yenda kumkoloba dernier mot nzambe protéger ma cousine protéger ma nièce bande konanga même ikutu na Bible Job akoka ko protéger bana na été bande ko nzambe tanga desidaka atoza mosali na ye et puis nzambe yoko a permettre que tout Satan a côté liyo azui mwana boni chef ifong pele bokati chef ifong okufa te bokati chef ifong na ndaku na ye bana ba okufa te do so moi la chef ifong akufi boya ko ganga ye ba kufeli non congolais faut vous comprenaka chef ifong ni ngazana ko kufela pe mwana lobby akokufela pe mwasi na ye mo ko kufa combien de pasteurs ba kufela basi ba kufela bana même na Bible la femme sunamite bon monaka mwana okutu mosena nzambe mutapesi ye mais mwana na kufaka après ye kosekwa bande konanga tozala kama yele na mukili oyo Jésus fonga sala ki makama beta Jésus fonga soki lelo tamso a déclarer ka mwana wana te mais lelo msu mwana wana lelo bonge boye ba na situation wana te tamso ba ngeba kanga mama wana ba refoulé na Congo alingaza tamso mwana nazote ka nguba zote ka pondu mais lelo Jésus fonga sala ki likamba bien lelo ba ndiko mona likamba be Jésus fonga sala ki a déclarer mwana wana apesi mukanda so ba pe boye ba ke bafuta ka pemba tumbongo na tango wana je ne crois pas que Jésus fonga a déclarer mona no fele à cause de pas soit qui mbongo na ye pour na chef asali masolo makambo esili e bele o ba déclarer bana on peut ba kufa bana on peut ba suli baza wapi bolo ba raté pourquoi bolo ba katé pona nini bandi konanga tout ça bozo ko décourager bato aller bozo ba zemi na bino bato ba ko so ko déclarer bana te bato banda ko banga ko déclarer bino bana parce que congolais bo peuple moko mutu a déclarer mwana lela kufi bolingi bo ejimbo bino bato jibe bolingi bo échapper bo ko pakolela ngona ni Jésus fond na ndenge ni tangu keni pia nazo ganga kuna azolo batangu nyonso jibe sala tension bato bazo kufa ba famille ya jibe bokeba liwezo kota pe pa ya bana jibe tanga lobaki yango komba Jésus fond na kati ezalaki bande kunanga bolembisaka basali na nzambe te bolembisaka basali na nzambe te botika likamwana nazomona sana kutu ezaki ke to présenter ka ba condoléances c'est pas Jésus fongi to ko condamner te mais bolingi bo dévier bolandela jibe il y a des gens qui disent que oh moi na banda zaki bébé baliete banda zaki boye kaka baliete ngako mukolo balanga Jonathan bolo bakango est-ce que bozaka mayeli bozaka spirituel bandi konanga bino boyebi te JBP succès c'est sili nango bande ko ça n'a rien à voir na succès muto ko koma par terre akomi même kolata ba mapape pasuka mais asa teka bana succès bande ko sala wana asa teka bana bande ko bomona même bana mobutu de bakenda bana mobutu ya mibali bamoso wa bana donc basi bateka kabana bateki yo déjà ozo donc bayebi ke na 30 ans yo ko mate
na 50 ans yo kokoma te ata so okomi na 60 ans okotikalaka kozala stable te bateka bazo bachance lo nyonso ozala loka bongo ozoka mosala te ozala na mwasi malunga te bamosusu bateka bakoko na bango nyonso mo bazalaka bakizengi papa ngo mpe aza kweya papa ngo mpe sa akufa me bana batikali bazobota bana ka bakizengi bandeko bino ba spiritualité fubo ye bakakese ke la spiritualité bandeko nanga ce n'est pas que muta koteka jiba teki soki normalement jiba salango ne crois pas que jiba salango lelo asalango déjà teka mukongone lo baki bana o bakobima na mukongo na ngai bakokomaka na age boete ou bien bakokolaka boete bana nyonso na kobota sala pesa dot bakozalaka boete boyebi te yango bamonaka bamusicien bazobota kaka na bato bapapa oyo babota na bato bilibili vous ne comprenez pas mais soki botali bana wana nyonso papa mo bakoti moko ya bimisi mutu ke lelo aza boye omona mpe baza te okokende kolanda par exemple nyoka longo bana ne presque nyonso mikolo abanda kobota bakufa bazalaka te bamne kokufa ka bana mike nyoka longo kako bomona kana kufela bana mais lelo boyeba te bandekona bino moko boyebi ke musique ekine na kisi bolinga kaka kosala lokwa neti bomikosana boluka mwa barezo moko boye liwato boye te liwa eza naturel moto akotika na za te mais il y a aussi des liwa oyo eza causé par les gens oyo balingi bautilize bapouvoir bato même pas bamendele ezali même pas bato mwindo ezali race nyonso même si boke pas baindien bautilisaka bachance bana bango baindien babotaka bakizengi ebele o soit ke bazobala na cousine makila moko luvunu mingi ezalaka bakisi bandeko nanga biso tozala kati ya Londres tala kisi pa baindien ndenge batekango na balabala okoti pe na loyenge bana bakei okoti pe na loyenge oboti bakizengi nyana mwasi moko boye alela pa mama kalanga bana misato bakizengi mobali bakufi bana wana bande kobomba bango na Congo mama na ye na Congo ba lembi abidi kozwa bana no kizengi asaki obisha ke bango zonga na bango na Londres bana misato bakizengi po anini bazwaka kisi baotango na bajeep na banini bandeko okotala yo doza batuti omona na mutu bosala nae bozoganye ndenge moko mbongo pe yango mais ozotala jeep azotambola nango ozomituna mais azwi mbongo yo wapi apa musala oyo azana kopo moko boy omona pe kopo malunga te mais nzo azana porte-monnaie magique nae omona kaka bana bakizengi omona kaka bana bavoyu omona kaka bana tela omona pe bana baza bien baza très bien. Mais dans 30 ans, et banjoya, bana bandi kokufa. Après boloba, te bana wana ti banda kokola, ba chance kenda, ba teka bango déjà, bozo mona na bino bango ba osala ba ambiance. Donc c'est à toi maintenant la maman, ozala même sous na prière makasi ou bien donc oye ba ko protéger. Mais ba kindo kimzo ezaka makasi ya kosakana te bandi konanga. Alors il faut faire attention. JF ifongi sa azana eloko moko te ya kolia mwana wana ya koloba mabe pona mwana wana non au contraire JF ifongi va bénéficier ako bénéficier assurance papa JF ifongi ceux qui va bengi kende ko assurance c'est ton enfant lia yango pena lisumu kututa okozwa pe lisumu te jiba kolia ta elukuta te na assurance wana a déclarer mwana te il paraît que utawanga na mwana et oyeba mwana so na 18 ans allez accepter ya sangisi na bana na yenyoso boina boy mais nakala même avant de déclarer mwana wana JB ando la bien na chef fonge bazaki binemita bino kokana ko azwa ko dévoiler bango bazaki binemite azwa ko fungola bino miso bino bolinga bato muta fungola bino miso te o bino bozo mona tout autour ya JB bomo no ezaka normal bato nyonso clan JB ba diabétique na ba diabétique bande konanga eza nini bande ko eza nini en tout cas bon like bo partager ezali passe mon conseil na kopesa na bino ba maman ba surtout biso to stoko na so ba maman boy to kono so ba ménopause mais bano ya biso bozo bota ba jeune fille botikali bande konanga tanga ko bota na mobali il faut koyeba
origine ya mobali wana salaka nini ko bibota te même tant bozo déclarer bana mo mukanda o ya ko déclarer na mso teki mwana mso teki mwana na yo oko yeba te tela le quoi GF alobaka mo tout le temps bande ko senga ye batu bande ko senga mais tant so GF il faut ngazaki mutabakisi Abler a déclaré moi na we comme quoi moi na ye a ko déclarer na monde satanique yo ko yebate lobi pour moi na comme na ba problème moi na so porter kombo mo boy explication zo yebate pour na ka nini ozwa mukanda na poto alors que tu peux aussi avoir tes papiers sans déclarer moi na tu peux te marier aussi. Okombala pe mondele na yo, babindele bazembele bazoluka basi, tu peux aussi trouver kotomba avec un blanc, tu peux banana yo. Pourquoi faire ça aussi? Tout ça au éviter. Tobo ite tokuta na pena mibale to yebina biso barote. Mibale belé okutani na nzela sepe na oyebi pe source na été bo sepela ni bolingani. Yangwana tout ce qui se passe sur cette terre, il faut seulement avoir Dieu. Dieu va t'orienter pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas tomber dans la ruine. C'est seulement Dieu. À part Dieu, personne ne peut t'aider. Personne. Alors, bandeko, eza pasi, boti, kabo bimsajer fifongi, allié moi na wanate, botu na jibé. Parce que 2025, oyo, en tout cas, eza nemoko dur pour na jibé. Ezo ke ne pasi. Donc, eza na douleur. O ezaki to éviter. Donc nzambe karasimba mutema nae soki ye mutu azomi mamabe atubela. Soki peza yete nzambe limbisa biso mais objet tozomona na biso boye. En tout cas accusation mais les autres qui n'est pas gibé, ce n'est plus normal. Alors bande kunanga, je suis là votre Mamaleki international. Mon numéro de téléphone c'est 00 44 74 38 03 16 23. Au Beninga, au Kozwanga, Boyebi Petozanga, site de rencontres bien organisé. Ozoluka Mobile bien, Ozoluka Mwasya Malamu. En tout cas, n'hésitez pas. Surtout la diaspora, c'est pour les diasporas au Bazan Europe, Bazan Amérique du Nord, na Canada. Vous êtes bienvenus, vous béni Mabala Danoise, dans la commission à site, au solo là, et puis Tokoluka Mobile Oyo. Ne manquez pas, appelez-moi à tout moment. Ernest Olingo Benga Mamala Danoise, Benga Mamala Danoise, je suis là. Likez l'émission, partagez, donnez vos commentaires. Est-ce que Jeff Ifong avait mal fait pour déclarer moi la pour l'élo battement d'acquiser? Est-ce que c'est JB ou bien c'est la mort naturelle? Maman n'avait pas comment vous semblez là, comment maman pasteur, moi n'a pas tout le monde qui a zoyé la chorale. Est-ce que c'est possible? Maman pasteur a beaucoup fait la tête, moi dois zoyé la chorale a beaucoup fait. Non, mon nyonso a beaucoup fait. La mort est pour mon nyonso. Donc n'est to botamaki, n'est pas to zonga. Donc on est né pour mourir. Voilà, donc botika la malam, de gros bisous, Nzambe à mon abino, Nzambe à Pambo abino. Voilà, votre maman vraiment on pleure avec JB, hein, parce que la mort, Nzamba le bito de la nabaro bazolé là. Mais je suis venu seulement vous expliquer comment les Wawana et puis pourquoi acquiser JF Fogi. Bye bisous.